Shalom et bienvenue à vous tous sur votre chaîne et plateforme de prière et adoration Hope Minute. Ici, nous passerons des moments forts dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, à lire, partager et méditer sa parole et surtout, prier Dieu afin que sa puissance puisse nous toucher, afin que son esprit puisse encore nous ramener près de lui. Restez connectés sur notre programme de 30 minutes avec Jésus-Christ, principalement fait en français, et aussi nos programmes de 15 et 10 minutes méditation du jour qui seront diffusés en français, en anglais et aussi en lingala. Je vous prie de bien vouloir inviter les autres, vos amis, vos collègues, frères et sœurs, et aussi, surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Hope Minute. Que le Seigneur, notre Dieu, vous puisse. Shalom, bonsoir, bien-aimés. Na pamboli nkolo oazo pesa biso lisusu opportunité ya kokutana susu na poko malelo na pesi bino nyonso mbote bipai nyonso bozwami tika ete ye nzambe na bomoi akoba na ko renouveler ngolu na ye na bavi na bino na bandako na bino pe na mabota na bino nyonso azali nzambe oaza malamu azali nkolo aza na biso bolingo tango nyonso apesi biso grâce oyo esengeli na biso kokumisa ye lolo ezali susu mokolo ya prière d'intention bipai wapi toyaka kointercéder ensemble liboso na ye nzambe na banzambe nyonso liboso na ye nzambe na bomoi ye oyo ayebi koyanola mituna na biso na ntina ete amimonisa lisusu nalingi kosenga na ndeko moko ete alamusa mpe basusu benga pe basusu partager le bela bandeko ete tango yango ekoki mokolo yango ekoki otolobaki ete tokoya na position ya jeune tozali katikati na programme na biso ya jeune prière de tolobaki lelo kozala kaka vendredi de jeune, vendredi intercession, vendredi ya moto pai wapi tokokende komatisa moto wana ensemble liboso na nkolo na bankolo. Bien aimé, naebi mokili oyo esimbami na oya mabe. Le monde que nous vivons eza mokili oyo etondi na makambo mabe bele. Monguna aza na biso kanda tango nyonso. Mais kasi naebi pe nzambe wa biso alobaki gardez silence et moi je combattrai pour vous. Neti na wapi biso tozokuta na boye tango azopesa biso opportunité pour to reconnaître oya bolambwaye pour to matisa lo sambo na biso epai na ye po talobi te to ya ensemble pe bisikans to kosangana ya kozala nango bien aimé na ko encourager bino bo bengisa pe basusu bo partager ete kembo nyonso ezonge pa na ye nzambe na bomoi. Mokolo malelo bien aimé tozokende mbangu parce que tozana posa to bonde la mingi tozana posa vraiment que prière wane mata moto wane mata parce que les jours où tu n'as pas prier mingi les journée intercession na biso et pour être to boya ki kolia to boya ki komela to se priver na bloko to lingaka pour que to so kaka mwa tao moke alors esengeli tao efuta pe ko futa kaka soki to umeli na losambo nango na lombango na ko inviter biso banso to kende déjà ko fungola la Biblia na biso lelo to ko kende na mokanda ya 2 rois tozotanga na 2 rois chapitre 20 to ko tanga verset nango 1 kino na verset 6 soki bo fungola nanga na 2 rois chapitre 20 verset 1 à 6 na ko tanga bongo na français. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur.
et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Bien-aimés, nalingi tobondela Nzambe. Tozong Satan oyo na maboko na ye. Toloba kolo toye lobela biso kamba biso. Tobondele au nom de Jésus. Éternel kolo moko ta kokani na yo. Yondo pesi biso susu ta oyo. Yondo fungole biso susu bikuke ya kimia pe ya esengo. Mokonzi biso yo toye. Tolinge te okamba biso. Olobela biso toyoka maloba na yo, tosimba tokende kosalela, otalisa biso loboko na nguya, tomona pole, totatola bilembo ya bonzambe bwa yo. Kono soki tozo vivre, mokonzi eza pona yo nzambe na bomoi. Yango tolobi ete Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tango na yo ekoki, yaka mimonisa. Kamba biso Père, je recommande Yahweh, bana no nyonso na maboko na yo, mokonzi koloba ete simba biso na moto, simba biso na molimo, kamba biso na moto na yo mokonzi. E bandeli kino suka programme oyo tomona bilembo bosantu baona ba vie na biso na bandako na biso na nkombo na Jésus Christ de Nazareth. Amen. 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 Bien-aimé. Moment suka yango partager sous partager ben ça ba msusu yeb ça bango ta lo sambo ekoki. Lelo Bible zo be biso likambo ya Ezekias. Likambo komela ki roi Ezekias. Ezaki ete Ezekias azalaki malade. Alaki katikati na pasi. Mosakoli Samuel aye kopesa ye maloba. Pona kolobela ete pesaka deja ba ordre na yo suka. Po te yo kokende kokufa. Bien-aimé, na yebete na ba vie na biso, na bandako na biso, mingi tokutani na makambo oyo esi bakweseli yo décision. Ozoyeba kutu te esika nini okobimela. Mais nalingi kaka avant to continuer na yebisa ndeko moko liboso ya Nzambe, retard ezalaka te, hasard mpe ezalaka te. Mpe liboso ya Nzambe, liboso ya nkolo oyo biso tobelelaka, moko te azongaka maboko pamba. Bien-aimé, Ézéchias Esaïe atelemi apesi ye oyo ezalaki maloba na nkolo mpo na vie na ye. Ézéchias azelaki te, pasi ekotaki motema, azalaki deja na pasi ya bokono. Mais ntango azwi lisusu nouvelle wana ematisi ye. Ézéchias akweyaki liboso na nkolo, atiki kuta Esaïe akende na ye, ayoki kaka message, mais azongeli Nzambe oyo atindaki Esaïe epa na ye mpona kokende korapele nkolo wana oyo ezalaki misala na ye liboso na ye Nzambe. Ézéchias arapelaki Nzambe ba sacrifice na ye, fidélité na ye, intégrité oyo atambolaki nango liboso na nkolo. Bien, mais il y a des fois bisika Nzambe atiaka biso na bepreuve mpona kotala si réellement tondimelaka ye, si réellement toyebi ye Nzambe wana aza nani na bavi na biso.
nakanisi vi na Job oyo monguna kutuka ande ntakendaki pa nkolo mpona koloba ete moni Job wana asala yoka po pambola ye kolo habite moni Job wana penza nga na yebi nako tiko kuta okende simba na o nyonso me kosimba ka molimo na ete okomona ke Job wana réellement aza yanga bien aimé batambo ezalaka liboso na nkolo ça existe surtout mpona biso baya benga baya pona ça existe mpe esalamaka mpo nini mpo nzambe ayatalisa lisusu nkembo na ye akokisa oyo ya ye atala si réellement tokangama na ye toza na confiance na ye po ete eyokisa mpe monguna soni Ezekias akokai mpe kokenda akangi Ezayi aloba Ezayi te prielenga nzambe na yo wana yebisa ye makambo te nga ndo ozelaki oya ata na ndako nango olobaki te nkolo azolungola maladi yo ozokolobaki nazokufa bien-aimé toza toyebi lelo prophète moko atelema kaka yebi soki ozokufa ntango so bokofunda prophète wana na justice toloba bosolo musali moko aye kaka bozobela yebi so penza te moni yo nde maladi nde ekomi bo okufa bokobengele bapolisier. Mais ce qu'on oublie, l'homme peut toujours parler, bien-aimé. Mais la volonté de Dieu reste en Dieu lui-même. Et il y a des temps réellement où Dieu va vous prévenir pour dire que t'as les sikoyo. Et il y a aussi des moments où Nzambalinga kaka tala kondima na biso eza wapi confiance na biso eza wapi tozo tchaye esika nini esa yenda za na centre ya ville na biso esa toyebi monene na ye esa toyebi nguya na ye esa toyebi oyo akoki kosala esa toyebi te yenda balusaka makambo. Ezekiel sa rappela ki nkolo alobi nkolo kanisa misala na ngai natambola ki liboso na ona intégrité natambola ki liboso na ona fidélité ya motema likamba boyo ko sambela ngai te mais na yebite esika nini ozayo na nzambe lelo soki lelo likambo kweli yo eloko nini ko rappeler nkolo lelo komi pasi toko marokino kosela nzambe na l'église nyonso komi ya fier fo babondela yo bien aimé moi mokili assez so to kangami na nzambe te so ko sala ba sacrifice pona mosana nzambe te eza on loko mususu te oyo ko bomba vi na biso ko leka nzambe eza le loko mususu te ko pambola biso ko leka mosana nzambe bien aimé ko zwa pe mosala ozo sala pona nzambe petete yango na pambolaka ba mama na ngai ya groupe moko Jésus Christ est vivant azo pambola bino ba mama parce que boza makasi na monaka misala bosalaka tongo nyonso butu nyonso peu importe ba fatigue nzamba pambola bino bien aimé mosala ngoke pa nkolo ezaka te sacrifice nyonso osalaka yeba ete nzambe amonaka yango mpe mokolo kotelema mpona korapele nzambe liboso ya likambo ndenge moko roi Ezekiel asalaki nkolo akokaki lisusu te. Qu'est-ce qui s'est passé? Nkolo azelaki kutu te ke Ezayi abima na lopango na roi mbala moko akangi Ezayi bizeyi nzela parce que makambo mutu alobi eza tellement vrai ke moye te zonga epa na ye kende koyebisa ye na yoki kolela na ye na yoki losambo na ye na kobikisa ye et pas seulement kola lobi akobikisa lobi nazo bakisela ye 15 ans likolo oyo aza nango na ikana la msande komoko na loba ete likambo na eza na loboko na nkolo kola linkaka tala ete soki réellement oza na confiance na ye
lelo alingi kaka ete otelemo rappeler ye misala na yo, maloba na ye na vie na yo, alliance ya yo na ye, bisika bobandaki pe bisika bokomi, po ta yeba réellement ete obosani te po ozaka kana ye. Bien aimé, c'est ton jour aujourd'hui. Kolo wana alingi biso moso tozonge pa na ye. Ezekias atalelaki prophète te. Bien aimé, nalingi te tobelela bato te. Yo na Nzambe. Eza lisusu likambo ya tabernacle te oyo fo sacrificateur aya atelema aloba mpo na biso te. Voilà les katana, bien aimé. Bon soto kokota sikoyo na lieu très saint. Po ete tobenga maka, topona maka, toyambaki molimo wana. Maloba na epe toyebi. Lelo pas on rappele biso. Po ete alingi ete tozonga na relation na ye. Zambaza na posa intermédiaire te ndeko na nga. Alikaka yo kende liboso na ye. Osopa motema. Otalisa ye bapasi ya motema na yo. O rappele ba sacrifice yo sala po na ye. O lekisa kaka tango liboso na ye. Bien aimé, nalingi déjà to bana déjà kozwa position na biso ya prière. Lelo eza mokolo na biso ya intercession. Eza mokolo na biso ya losambo. Na evite likambo nini ezotungisa vie na yo. Na evite likambo nini eumeli katikati ndako na yo ezosangisa yo bino kimia. Kasi yo yebi yango. Oyebi pe lolenge nini ezotungisa yo. Oyebi molai nini eumeli deja. Lelo tokele sankolo ko likambo efo sila. Kaliselanga atala misala mikie kokomba na komba église. Kaliselanga atala koyemba na yembaka. Kaliselanga atala koteya na teyaka. Kaliselanga atala batongo nyonso ba 6h nyonso na telemaka pona mosala na yo. Soki eza maladi loba encore maladi efo sila. Soki eza malédiction loba malédiction efo kweya. Soki eza bandoto mabe loba bandoto mabe efo kweya lelo. Bien aimé, bana déjà kozwa position na la prière. Asa nzambo abiso atikaka te. Atelemaka toujours moto na suka. Natali vie ya Shadrach Meshach Abednego. Na moto bato nyonso bakanisaki ete esili. Bien aimé, esili nanu te. Nangi nayebisa yo ete esili nanu te. Au contraire mpo na yo ezobanda nde lelo. Au contraire mpo na yo nalobi ezobanda nde lelo. Kola azoya nde kochange situation yango nde lelo. Yango banda déjà kokende kokumisa ye. Toloba kaka merci epa na nkolo mpo na temps oyo. Tokoki koloba merci mpo na liloba na ye. Tokoki kokumisa ye mpo na présence na ye. Tokoki kopesela ye merci mpo na ebelo aseli biso. Yawe aza malamu mingi, bien aimé. Yawe na biso aza malamu mingi. Abongi na masanjoli. Yango banso tomata. Tolobela ye merci. Tokumisa ye mpo na onoso malamu azosela biso. Tobondeli au nom de Jésus. Toi qui règne au siècle et au siècle. Kolona bankolo. Yawe moko takokali na yo mokonzi. Ba vie na biso Yawe. Yawe eza pamba soki yo te mokonzi. Ba vie na biso mokonzi. Eza ba sujet kokumisa nango kombo na yo. Na poko malelo to sosoli kolo isusu liloba na yo. Yawe to sosoli isusu mokano na yo. To sosoli yango te mokonzi. Yondo memaka bomo kaskete na biso. Yondo batelaka milimo na biso. Yondo batelaka ba santé na biso. Yondo bomba ka biso tango nyonso. Yondo longola ki biso na sanité. Yondo longola ki biso na ténèbres. Yondo longola ki biso na kufa. Yondo longola ki biso na pasi. Yondo za tango nyonso pelepele na biso pona kobate na biso mokonzi. Kono soki ezalaki pona yo te Yawe, tango tongai kozwa yango te. Soki ezalaki pona bolingo na yo te. Soki ezalaki pona ekulusu te. Yawe tongai kozala esiko te. Yango tozo pambola yo. Bien-aimé, matin na prière. Pambola nzambe wana. Loba na ye merci. Pona onoso malamu azosalela yo. Pesa na ye merci. Pona ebelo azokokisa na libota na yo. Bien-aimé, matin. Vas-y ma soeur. Matin na prière. Kumisa nkolo wana. Netola ye po taza malamu. Netola ye po taza na biso nesika oyo. Netola ye po tasimbi bomo na yo. Netola ye po tazo bate la vie na yo. Netola ye po nebela azosala libota na yo. Netola ye po tazo bate la libota na yo. Netola ye po tapesi biso tango oyo. Vas-y, monte à la prière. Matin de kolangai.
ngai mata ndeko mata tokei tokumisa po taza malamu yamba na yo masanjo liyo bongo na kate mokela likolo ya se nzambe na bongo yamba na masanjo liyo mopesi na kimia yamba na masanjo liyo tofonga biso bikule po te topusa na pelepela yo yamba na masanjo liyo bateli bongo yo ngai obateli boto ngai obateli biso boso na sika oyo ofungoli biso kembo na yo obeli biso pelepele na yo ya wasali biso grâce de tous à la cité parmi les vivants kono ya olomsi biso libuso bituma oyo miso monite mato yo kite kasi pona bongo pona kimia pona longa yawe kono to ko ba merci to ko matisa masanjo yo ne pana yo yondo bongi na gobo kozi moko ta sela biso lokola yo yonde kono sengeli kono masanjo na mitema ya to lobete yaka mikumisa na ta oyo yaka kono zwale kumu yaka kono mibonisa yawe moko te mokozi na sika otolingi bobele yo Jéhovah Shaddai tolingi bobele yo Christ Jésus de Nazareth ya tozo tatola ya tozo kumisa ya tozo ko elever tozo bonzela yo mitema akolo pote yo bongi na ngo mata bien aimé lo bana merci kumisa kombo na ye watazali ne sika oyo azamaramu yawe zwana yo kumu yo bongo la katenza mbela banzambe nyoso kolo za mo santu Yesu merci oza mo santu yo no mobateli malamu oza mo santu yo no mokokisa bilaka oza mo santu yo no molongisa biso kolo tozo netola tozo pesa la merci pour les belles choses sali oto ebikuta ndako tanga te mokozi yo ne bokasi na biso kumisama na yo Jéhovah kumisama na yo Christ Jésus kumisama na yo le roi de roi kumisama na yo Sabaoth kumisama na yo Elohim kumisama na yo Shiloh yawe oza malamu ya mana masanzoli bele mela lingisi ko tokele ko soba miteme pa na to date ko to epa na yo toza na posa la grâce na yo soba motema na yo bakolonga yo moko na kokite nazosenga mawa na yo bipai natambolaki mabe yokanga mawa kasi nalingi ta oyo ezala ta ya grâce ezala ta ya puissance yango nasopi motema po ete yo yamba ngai tosengi mawa na nkolo tobondeli banso au nom de Jésus Christ de Nazareth mpe toyo kosopa mitema epai na yo yawe kolo totambolaki mabe liboso na yo bisika mingi mokonzi tokweyisamaki tose retrouvaki mokonzi oyo tolingi kosala te tosalaki oyo tolingi koloba te tolobaki bisika tolingi kokende te tose retrouvaki katikati na yango mokonzi yango ntango toyoko kosopa mitema mpona kosinga mobele mawa na yo kosinga mawa na yo emona bavi na biso kona emona oyo tozali na tie te ntango mpona biso liboso na yo eza na pamba te tolobi te nkolo tala biso na miso na mawa tala biso na miso na mawa tala biso na miso na mawa kotika biso te kasi kolo talisa mawana likolo na biso na kombo na Christ Jésus bien aimé matin na prière so pa motema no epai na nkolo wana po tazali na esika oyo senga mawana ye pona vi na yo pona libota na yo mobimba senga miséricorde ye ese renouveler sur likolo na vi na yo ese manifester sur likolo na libota na yo na mpoko malelo tomati na prière pe nga na sopi motema epai na yo mokonzi koloba ete bisika nyonso nabebisaki na koyoka na koloba na makanisi na nga na baakti na nga mokonzi yawe nasengi mawa na yo mokonzi limbisa bafaiblesse na ngai limbisa bainiquité na ngai mokonzi mosika na yo bongo eza te mosika na yo yawe nzambe eza obe pasi mosika na yo mokonzi kolo yawe eza obe molili mosika na yo mokonzi nakokoka te nga nalingi natambola na yo nga nalingi nasimbama na yo nga nalingi kolo ntango nyonso ya yo elonga ngai yango nasengi ete mawa na emona vi na nga emona libota na ngai na poko malelo na mokolo malelo grâce wana ese renouvelé yawe miséricorde wana ese manifesté limbisa biso mokonzi limbisa biso nzambe na bomoi limbisa biso Shaddai limbisa biso Christ Jésus de Nazareth mefongolele biso nzela po ete kolo réunion lelo eyo ezala pamba te liboso na yo kolo soki tosangeli mpo na yo eyo tolobi ete yaka talisa mawa na yo yamba biso liboso na yo na kombo de Christ Jésus belebe tokoki kobelela Saint-Esprit puissance na yo au milieu de nous le bankolo to esika mpona yo tozala posa ete molimo na yo nde anime biso puissance na yo ekamba biso moto na yo ese manifeste na bavi na biso na bandako na biso tobonde tobeli Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, toi qui règnes au siècle et le siècle, Dieu créateur de choses visibles et invisibles, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, quand on belle na yo na poko malelo kono ba ete mokonzi biso moko tokokite biso moko tokokomate kasi kolo longo na yo ono stoko sale kokele liboso
biso ekotolobete tina puissance tina molimo talisa moto yaka mokonzi pesa biso nguya na yo bisika tozali mabota na biso bavi na biso esimama na moto esimama na puissance saint esprit na mokonzi yaka nzambe na bomo yaka Jehova Shaddai beleme matin na prière belela nkolo wala yebisa ya simba yo yebisa ya transformer vie na yo yebisa akitisa moto na ye kati na yo beleme matin vas-y passer en matin na prière il est là avec nous wale le bete bisika mi bale mi satu basangani yazana kati na bango belela nkolo wana etami monisa na poko malelo pole na ye kamba yo pole na ye kamba biso pole na ye se manifester na libota na yo pole na ye zipandako na ye mobimba puissance saint esprit et se manifester belela nkolo wana po tazana biso po taza koyoka yo po taza ka fidèle na maloba na ye po te tozo bele na ye na kombo na Christ Jésus de Nazareth père na mete kitisa moto na yo mokonzi esimba ngai kona yoka yo na mona yo na tato na yo mokonzi na eleve lisusu kiti na mokonzi na yo mokonzi na ngai yaka mokonzi manifeste ta puissance donne-nous ta force père car nous sommes ici pour toi nous avons besoin de toi que ton esprit saint que ton feu père éternel puisse nous éclairer la lumière sainte père on a besoin de ta lumière on a besoin de ta présence on a besoin de ta lumière on a besoin de ta puissance on a besoin de ta présence père éternel au milieu de nous viens mon Dieu yaka kolo simba biso yaka kolo mimoni sala biso yaka kolo lebe na biso yaka kolo kamba biso yawo ezala tango na yo ezala susu biso te kasi ezala nde yo ezala susu biso te kasi ezala nde yo kolo tomona bilembo totatola makombo no Christ Jésus de Nazareth bien-aimé tozali kobelela korapele nzambe wana lolenge roi Ezekias arapelaki yo bien-aimé nalingi sikoyo ozonga katikati na yo moko na libota na yo na ndako na yo na vie oyo yo eloko ezotungisa yo oyo okoki ozala te bato esi balobi bametisa balobi batu bakangi to batu babwaki to bakomplote balobi ete yo kobonga te balobi ete yo kobika te balobi ete yo kokende liboso te bisika nyonso ozomona babarrière kende sikoyo korapele nzambe maloba kende sikoyo korapele nkolo basacrifice oyo osala mpo na ye kende korapele nzambe alliance ya yo na ye kende kozongisa nkolo na maloba na ye ya fidélité mpo na vie na yo eleme mata na prière kota na ndako na yo mata na prière kota na vie na yo kota na ndako na yo tanga likambo na yo tanga yango liboso na nkolo rappele ye maloba na ye rappele ye basacrifice rappele ye fidélité na yo rappele ye po taza na biso esika oyo bien-aimé je dis vas-y mata na prière père éternel natelemi liboso na yo nzambe na bomoi mpo na korapele koyo mpo na kosopa oyo eza ya motema na ngai mokonzi vi oyo ya ngai liboto ya ngai mokonzi tolingi tomona pole tolingi tomona clair na makambo nyonso oyo eza kolo ya ndako na ngai oyo eza kolo ya vi oyo ya ngai yawe nzambe natelemeli bisika nyonso kindoke etelemaki bisika nyonso malédiction etelemaki bisika nyonso mokonzi oyo ezalaki maladi ezanga kombo mokonzi na pokoma lelo yawe nalobi ete misala ya ngai ko ekende kobuka yango na moto na kombo na Christ Jésus de Nazareth père éternel malédiction ekotema liboso na ngai te maladi ekotema liboso na ngai te kozanga ekotema liboso na ngai te yawe pauvreté ekotema liboso na ngai te limitation ekotema liboso na ngai te liboso na libota na ngai te nazoboya yango na kombo na Christ Jésus de Nazareth père po te yo bengaki ngai katikati na esengo na yo katikati na plan merveilleux na yo mokonzi olobaki ete mokonzi nakozanga eloko moko te kasi vie ya ngai ekozala vie moko ya abondance po ete mokonzi t'as toujours voulu que ma joie puisse être parfaite kolo yango toye korapele yo alliance mipai ebandaki na biso mipai kolo ozwaka biso tika ete mokonzi fidélité maloba na yo ese manifeste na bafi na biso ese manifeste na bandako na biso bien-aimé mata nalobi kota na ndako na yo tanga likambo na yo oyo sozotungisa yo eumeli mpe mingi lelo efosila yebisa ete nzambe naboyi pasi oyo naboyi kozanga naboyi maladi oyo naboyi kozala seliba naboyi oyo nyonso botutu naboyi nyonso malédiction bien-aimé nalobi mata belela ye boya oyo nyonso ya kindoki boya oyo nyonso ya négativité boya oyo nyonso ya négativité na vie na yo na ndako na yo boya yango
au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Loba nzambe na ligi oye longwa lelo, loba na ligi maladi oye longwa lelo, na ligi maladi oye longwa lelo, loba na ligi limitation esila, loba kole na lebete na vie na ngai, malédiction lisusu te, bandoto mabe lisusu te, bandoto mabe lisusu te, mata bien aimé, tanga likamboyo, boyango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yawe to boy maladi na ndako ya biso mokosa kombo kisa je suis de Nazareth, Osana Kristo, Osana. Tozo boya on nyonso maladi mokozi, tozo telemela on nyonso mokozi, e maladi ezanga kombo na bandako na biso. Kolo on nyonso mondimo akufa tozo boya, on nyonso limitation, ya célibat, kolo tozo boya na kombo na Christ Jésus, on nyonso stérilité, tozo boya na kombo na Christ Jésus, on nyonso séparation et divorce, mokozi tozo telemela ngo na kombo na Christ Jésus. Ya ona bitala na via bana la yo, yoka construire kosenga na biso, yoka ensemble na biso, Yesu soki to siko eza pour la liloba na yo, eza pour la fidélité na yo, eza pour la amour na yo, eza pour la alliance kolo yango to termine sika oyo kanisa misala biso mokonzi to boya ki bapongi to boya ki kolia to boya ki komela to boya ki kolia to boya ki komela la tina te yo salela biso la tina te yo matana kembo la tina te kongo na yo kumisama la tina te mosabe ke liboso kolo to boya ki bandako na biso to boya ki bambeto na biso yawe to se privaki na oyo kolo moto mosusa se privé la côté kaka pour la mosana yo et pour la ni malade ou na bandako na biso pour la ni chômage pour la ni kozanga pour la ni kolela pour la ni mokozi malédiction pour la ni banguna na biso baseka leo to le bid non leo to le bid non leo to le bid non plus jamais bien aimé na le bid matin la prière le ba malédiction ko vous la terre le ba passion ko vous la terre le ba situation ko vous la beauté il faut changer sa parole dit il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bango malobo bango batem sa kibiso. Pona nini lumela. Tozo boyango au nom de Jésus, au nom de Jésus. Boyango, Père éternel na boyo no so maladi liboso na bana yo. Na boyo no so malédiction liboso na bana yo. Na boyo no so mokonzi ya mputima liboso na bango. O no so mokonzi ya kufa liboso na bango. O no so mokonzi ya limitation pauvreté liboso na bango. Ya célibat ko stérilité. Na zo boyango na kombo na Jésus Christ. Kanisa na biso mokonzi ata pour la journée lelo. To boyi kolia komela pour la yo. Mokonzi to boyi na babeto na biso likolo na yo. Yesu to se priver de bele pour la yo mokonzi. Tango no so hôtel ba pour la kosa mosala yo. Kanisa na biso na fidélité wana. Kanisa na biso mokonzi na yo moketo salaki. To takisa ki mitoki na biso pour la tira yo mokonzi. Si ka était grâce no se manifester. Grâce no se manifester na kombo na Jésus Christ de Nazareth. Bien-aimé. Lokele kopena nkolo wana tango ezaya yaki kozonga alobi nzambe alobi akobikisa yo pas seulement akobikisa yo akodelivre vie na yo na mboka oyo esika ozofanda tokoloba na nkolo ete bavi na biso kaka te maintenant mabota na biso lelo oyo na se na moto na se na makila bien-aimé nalingi obelela moto obela makila natina ete protection mpe victoire oya makila emonisama na vi na yo emonisama na ndako na yo au nom de Jésus tobeli moto mpe makila na nkolo yawe tozobela moto mpe makila na bavi na biso tozobela moto mpe makila na bavi na biso tobela moto mpe makila na bavi na biso na bandako na biso mpo akokende koanéantir mpe kotia barrière na oyo nyonso kindoki na oyo nyonso ya limitation na oyo nyonso satana na oyo nyonso mokonzi ememaka envoûtement oyo nyonso elukaka kosepare biso na yo mokonzi yawe tozali kobebisa na makila na moto na makila na moto na makila na moto na lobete moto na yo makila na yo ezwa contrôle ba vie na biso ezwa contrôle la vie anga ezwa contrôle ndako anga ezwa contrôle ko ya bana na yo ezwa contrôle ba nzoto na biso ezwa contrôle yo tozali pona yo boyekebele ete poko balelo tobikisama tokangolama topambolama totato la kembo na yo mosantu na lona Dieu d'Abraham d'Isaac et d'Israël Jéhovah Shaddai bien aimé na vie matin na prière et la moto et la makila Bela moto, bela makila, au nom de Jésus, et
na ndako na yo, ekota na ndako na yo, sopa moto makila dans tous les quatre coins ndako na yo, sopa moto makila dans tous les quatre coins ndako na yo, baby say kindoki, baby say avutuma, baby say satana, baby say ono somolini, au nom de Jésus, 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 kola na obi moto makila na ona vila ngai, moto makila na ona ndako na ngai, moto makila na vila ngai, na moto makila na ona ndako ngai, na kombo de Jésus Christ de Nazareth, na kombo de Jésus Christ de Nazareth, na kombo de Jésus Christ de Nazareth, que la différence puisse être là, et victoire est là tanga, victoire est là tanga, libotanga, libosola nyonso, oya santé, ya finance, ya éducation, o nyonso kole élévation, libosola vinanga, nanda kolanga, nazo tato nango, pe nazo ko élevango, na moto na makila, na moto na makila, na moto na makila, na kombo na yo Jésus Christ de Nazareth. Puissance na yo là tabiso. Moto na yo se manifester. Na kombo na Christ Jésus. Mais est-ce que tu as recommence encore loin? Na lingi na yo déclarer makamba kitoko pour la vie na yo. Déclarer makamba kitoko pour la ndako na yo. Pese na protection encore au nom de Jésus to bonde. Père éternel, nazo kumisa yo. Père nazo déclarer victoire likola nyonso ya vie na ngai libota na ngai. La finance na biso, l'éducation na biso, la santé na biso, la kobika na biso à chaque jour. Père natato li victoire, natato li élévation, natato li bénédiction. Nandako anga na vio anga na kombo le Christ Jésus. Likolo na bombe na bana na yo. Kolo totem ne siko po na yo. Nazo tato la victoire. Likolo na ba santé na bango. Likolo na ba projet na bango. Likolo na misala na bango. Bakokende liboso. Bakokoma bato na mbongo. Bakoza bato mayele. Bakobala. Bakobota. Na kombo na o Jésus Christ de Nazareth. Na lobi na kombo na o Jésus Christ de Nazareth. Na kangi na kombo na o Jésus Christ de Nazareth. Yahweh bakozanga loko moko te. Bakomona grâce na yo. Bakomona kolo le boko na nguya. Yahweh bakozipa mana makila. Bakozipa mana moto. Na kombo na o Jésus Christ de Nazareth. Bisika yoso bakokende. Bilemo bo centre na Yahweh. Eko se manifester ba vie na bango na bandako na bango. Na kombo na o Jésus Christ de Nazareth. Yahweh le kumbo zonge pa na yo. Poto za malamu. Poto bongo la kate. Poto ende Yahweh. Yoza mo boko na biso. To commission. Na kombo de Christ Jésus. Yo remeto pambo likolo wana to lobina kaka merci pour ta bana ki na biso pa sukisi na biso to pambo la ye to pesa ye merci pour ta zana biso de sika oyo. Oye bele nzambe na bongo. Le kumweza yo vani na kembo la tsama lokole lamba. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Parce que tu as commencé avec nous, tu t'es manifesté, tu nous as parlé, tu t'es révélé. Père éternel, je crois à ta parole parce que tu es toujours fidèle derrière ta parole pour l'accomplir. Et je sais que si nous sommes ici, Père, c'est parce que toi tu le voulais. Il y a un moment quand tu as le concours, mais ton tatoli na combo de Christ Jésus. Comment on peut se mettre qui sur le colon, comme on pense. Pour être mon consi, na combo de Christ Jésus. Na yéve de ton combi balongi. Pour être Christ Jésus, alors il parle avec été. Père, tout est accompli. Na nimé de mon consi, na tout est accompli. Ma vie na biso, ma bonté na biso. Ezana katuana, ma solution à moi, et Fabiana, et moi, te merci. Merci parce que tu t'es manifesté. Tu as marché avec nous, Kolo. Aussi, nous sommes la puissance de la mort de la yo. Oh, mon cause, mon qui ne peut pas s'abisoter. Vous en avez malade, mon cause. Nous avons ma sanjoli. Nous mettons sous ce Kolo, na qui tu n'as pas mon cause. Petit gabiso Kolo, to koma, to kumisa, yo, ko sala la lengo lingaka. Zipa, bate la Kolo. Via yo nyonso za desika oyo andako na bango aprojet na bango misala na bango nyonso maboko epambolama na kombo na Christ Jésus ba santé na bango za la rétabli na kombo na Christ Jésus kimia esenge kota na ba vie na bango na bandako na bango na kombo na Christ Jésus yawe yoki kosenga na moko et moi j'affirme que Père tu vas te manifester. Parce qu'on est revenu Yahweh, na sena maloba na yo, la fidélité na yo. Peut-être belio na kombo na Christ Jésus. Mi molisa, yamba lokumu, yamba masanjoli, yamba kembo, peut-être ndo bongi nango. Lelo, pe lobili, libela, to tatoli, pe to kumisio, na kombo na Christ Jésus de Nazareth, pe to lobi. Amen, 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 amen. Bien-aimé, Nzambe apambo na yo, kolo akoba na kosalela yo bolamu yo muto ozalaki connecté yo muto partagé na lobi ete to partager lisusu to invité ba mususu to encourager bango pe ba s'abonner ete mosala na Nzambe ekende lisusu liboso na kumisi nkolo po ete apesa biso opportunité oyo
tokokutana bongo semaine prochaine na programme na biso ya mercredi comme d'habitude na 20h. Soki nkolo asali biso ngolu, peut-être peu avant wana soki nkolo asali biso ngolu tokoya pour que topesa programme ya mois ya mars dimanche ou bien lundi live na Facebook. Na yango totikala connecté. Ekozala malamu soki oza abonné na YouTube, soki pe ozo landa biso na Facebook comme ça, okorate ba information te. Okozala toujours à la page. On tozo ko encourager et te bandeko oza malamu bo s'abonner na YouTube, bo se connecter pe na biso na Facebook. Tika ete nkolo apambola bino bipai bozali kimia pe esengo na ye eza na bino banso bisika bozali to mwana ni bongo mikolo ezali koya na ngolu na nkolo na lobi bongo. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye bye.